Toko sa taba photo na moi c'est on na Facebook tena no afana yeba ina. Boy denga pour lobby. Na finga e bien lobby. Bo pesa nga photo na ina tala ina comparer pour ngam na finga bien. Bo pesa nga identité na ye, no surtout na finga e bien lobby na sokola e pe na bien na nika e pe na linyuka comme je sais le faire. Parce que moi ça refinga mninga moi si boité, moi ça ko misa propre boité, bo ça na pouvoir bispa na mboga o total to moni ba mobutu na pouvoir. To moni Moussé Laurent Désiré Kabila na pouvoir. To moni Kabila na pouvoir. Yo ko na Olive Boy. Hein? Posolana Olive. Ah, Olive tatindi yo. Olive atindi yo. Bosolana nini? Bosolana nini? Oh ya tindi yo, lo solana yesiko yo fo finga Denise Nyakero moi sa chef de l'état. Po yo za kitoko lekie kitoko. Oza moi sa oza première dame kasi mobali no to mona eti. To mona mobali na yo. Bo edenga fota mobali na ye na mona na ye mo mutu. Avant ça sabango bien. Moi moi swana oya qui a osé na Kinshasa oyo pi akendako. Alali na makala te pourquoi lelo par flagrance. On peut pas insulter les femmes. C'est la première dame de la République. Allez, un peu de modestie. Je ne sais pas si Maman Denise a qui wana bo. Bon, na yebi probablement bien te penga kanda ma vidéo na moni hein et penga kanda ma kasi. Yebene fona sukola elobi na linyuka pena na linyuka o ya banzeto pena banikaka ba transetika na nzoto. Envoyez-moi tout ce que vous savez de la femme, la fameuse femme qui veut être aussi femme de première dame. Je vais d'abord voir à quoi ressemble son mari. Si c'est un mari qui est capable de devenir première dame dans ce pays. Ou bien sur une île, il est inconnu et en rêve. Aidez-moi, envoyez-moi tout. Et puis expliquez-moi c'est quoi cette affaire. C'est une maison, c'est quoi? Je veux bien comprendre demain, je vais m'en imprégner. Mais je pense qu'il faut n'appeler soukola, parce qu'il y a il faut bilobo fundaye, mais il y a soukola, il y a kasi. Na la kibino que il faut nettoyer pena atela. Non, gouverneur, papa Nanga, ça a 5 000, ça a 5 000 vraiment, ça a 5 000 dollars en tout cas. Ah, ça a 5 000 dollars, les sacs. Eh, basu na mona Naomi Campbell, nga Isaac, basu, bana mi bali on a le Pierrot Itela. Ba Itela mo bagi na romboy. Bagi na compagnie na bango ba bodyguard. Na mona sac à l'époque.